Mbote na ye lisusu siko na mbouye na mutu na paso makambo eleke ebele na lobela nini finalement mais na wana na film na biso napesi bino mbote napesi mbote na mon sponsor mon partenaire personnel et privé sûr James Kemusa napesi yo mbote sika wapi ozali merci parce que ozosekisa makasi ozosekisa makasi osekisanga napesi yo mbote sika wapi ozali anniversaire ezocontinue kaka to esili napesi mbote au fait kitoko sepela esika pe okei vacances na yo na otanga kombo te benabi ko na vacances quelque part pour l'anniversaire na yo vraiment nzamba salo bolamu lisusu na bato nyonso bozana bango kuna nzamba sala bino vraiment bolamu na papa musa pesa enga mbota enga tanga kombo te pesi mbote na pesi mbote na président de tous les abakouk anniversaire kitoko ezo continuer ya biso anniversaire ici la raté net yanga ti lelo ezo continuer babi ici ti décembre ta degré na kangi katikati ya mois ti décembre nga na ngai na pesi mbote na oncle de tous les abakouk oncle Johnny Tayeye mon ami de Pondo Ndaka na pesi mbote na yo pesa mbote na ya mami longo de moi ya mami longo na seka ko ya mami na seka na leli na seka alela oforo oyebi wako etu mwa bwana wani apesi mbote napesi mbote na Chacha charmante yo yango wana napeki kopesa mbote na Y Kabakuk mwana nzamba tongo mwana nzamba solo tika nzamba solo bolamu ma chérie merci parce que yo pena au fortifier nga sur la spiritualité ça la ngai bien na ke kopesa lisusu mbote nani natangite oh ta marambo ta bakombo ndenge ezokima ngai maman Alice de moi ta yo merci na bakole komaki chaussure wana maman Alice somo Y Kabakuk pe merci na Gucci tout en Gucci kuna obetango tout à l'heure awa nzamba salo bolamu mingi nani susu natangi te nakoma obosa na bakombo bato ndi makambo bizoli de moi napesi mbote bizo ma copine Biata napesi mbote napesi susu mbote na nani na mon chéri de moi-même de mon cœur de toi omiyebi te na lela ko po miyebi zalaka bongo timide comme tout mais nzamba yebi mokolo moko bima liboso bato nyonso pe mokimo mbesepela bato pe bobenganga bokosa kosanga na ba province ya lokuta pardon le pe na yeli bino na lingi na ngati boyela nga province ya lokuta te po nga senga na ngati mais siko so yeli nga province ya lokuta za pona raison nini nde oyela nga province ya lokuta malamu ko benga na yo te vana na ba lokuta na yo mukolo yo omola ko sisi lokuta na ofandi po kala te na ndo afficher bino lokuta ya bien te alobika bongo na leki na mambo ebele fona sala ba émission mais boyebi que na convalescente fona pe maramo mingi so na meliki sina lembi et tout ça là mais toutefois toke nango bongo na ye lelo po na sala clôture avant ya okene maramo so po démasquer nde na ye kobetela lisolo lelo mais avant la compte na démasquer fona clôturer dossier wana pona bandaki lobi na baki ezaki ba épisode mais na moni que ne film na biso ebimi et assez important lobela yango te mais na quelques points nga na lobela kite yango na yei lelo na petaka moi sete mukie na leka na kota na nani na démasquer po démasquer bandi na pifo na vitesse na somo na zebisa bino soko tala kite pardon que tala liker partager commenter po non mams na kelayo papa Luko bienvenue na koya na yo pena sous eko balisa sous makambo vraiment somo papa ma tonton nzamba sunga Congo nzamba sunga te ba talentueux ba na mboka veut dire mam sazo bimisa penda ba talent ya bato mutazaka na talent ba ebimi lisusu na ba épisode mususu yo moko sentir bien non mambo eza somo nazoya na démasquer po yango nde mutevantisa biso mikolo nyonso ensemble to préparer ba descente po na ba yo nyonso balobaka on alobaki te nazoyebisa bino to préparer descente la semaine prochaine cette semaine to tika ti filmer si la peut-être ici la semaine prochaine pour que biso to ça la descente na biso boye ba que semaine prochaine descente ezali nyonso linga tia liboko na pâte yango ya rotia biso liboko na pâte parce que makam to préparaka ngo mois avant donc nyonso va monter à malamu ya ba accompagner biso d'accord pa linga za na biso na descente toza d'accord na yo to pesa place te to pesa jour te pourquoi boyebi pourquoi to pesa date te to pesa jour te pour boyebi ke ba dongolo miso baleki mingi mais zala ngele sala ngele po tangu yango
fongola miso oyo kabiso ko bebisa biso te ko na bebisa ki ngai te. Non, n'était pas informé. Vous êtes déjà informé. Il est temps pour vous de me contacter inbox pour que to bongisa ndenge to kosala makambo ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse de partout. Ndenge na misana koloba nzamba pambola bino na zana besoin boza ko pambola mapo pambola pe biso. Donc Naye pour nous clôturer dossier oyo. Et ça certaines personnes qui viennent commenter en disant ceci. Bamisu ba bengi nga kutu. Mi reponi po anini bo lobela makambo wana. Mutu nyoso batonga ka ete na yoka omoto la te aotonga nani o. Na yoka audio ya nani te azotonga nani o. Parce que en tant que personne publique, personnalité publique, personne publique, ba yebi neni ba se comportera bazana ba ndenge bazalaka. Soki boza ba personnalité publique o boyebi ko se maintenir te, boya conscient ya nini na bino te ya moindre notoriété aux nango te, nzambe pa koninga peso ya minene te parce que Dieu dit dans sa parole que si tu gères bien les petites choses, il te donnera des grandes choses. Mais sur les petites choses, il faut gérer yango te, il faut ni nzamba ko pesa yo biloko ya minene. Yango nazo senga bandeko basi pe mibali bandeko nyonso ba ototonga ka yondo tonga biso so tonga ati. Pongani na zabu ezala makambo na betaka lisolo na ndako nanga mais jamais na kozwa en nanga na déversion likolo ya mutu. Na katikati ya batu ponga na kanisi parce que c'est ezalo ko sa propagande ya haine ya mutu. N'amène pas les autres à détester une personne, parce que yo monique yo linko travailler na yete linko zana yete. Oboya ki ko travailler na pour ba benga ko 80 francs. C'est toi qui vois. Tu es libre mais qui perd dans tout ça là bilolène de se foutre rater. Donc, so boningi botonga bozora tango ya koyeba ko réfléchir en tant que au commis déjà public, il faut yeba wapi ngo wana yoza kasi na posa ko tonga kasi. To tangi sabina ngata bongo. Il faut yeba place nyozo tonga la place nyozo lobela parce que c'est très important de savoir les détails. Si vous avez pas détails wana te, ça te servira à rien du tout parce que personnalité ne kozala eloroté. Or comme muto aza public, faut azala abomba personnalité moko azana mystère moko tout autour de lui, tout autour d'elle pour que permettre batu ba mona kaye ya solo kaka lokwa star wana. Yango mona ebele ba star baza mona na pamba te, bazala na mamunyo sote, bisekela mwanzala batu sote, o babeti 12 basala yango pona mutu ayeba ko maintenir. Si la moninga na binote pona bovanda kana yebo sekala bovanda kana mabele, c'est normal. Eza na ndenge na ye asala a travailler personnalité na il faut bomba yango faut garder yango parce que ce qui est koufi ezalaka pas si pona oyeba ko travailler yango lisusu azali libre ya ko boya to ya ko solisa bino na ndenge mo surtout lelo na impolitesse ekomi na milieu ya ba jeune eza normal que mutu ayeba ko tia barrière entre ye na ba jeune moko boyo il faut azana nous convaincu ya éducation bazui po ba te belé ba rater et belé na vie ba ki ko sala théâtre ba ye ko la sa impolitesse na bango na ba télévision na ba média na ba théâtre. Pourquoi? Parce que a raté na na ma domaine nyonso ya vie a moni kifa ya komi boka na kote kuna ba kiparati. Alors soko kuta ina muntu faut zana nutangu nanu ya koyeba ye bien pono banda ko sali sa ba blague moko boye o côté na carré na yo ya kati. Carré ya kati ba pesa ngo mutu nyonso te. Donc c'est un peu ça. Mususu alobi que non ndenge zawana bana mikie bo lobela bango bana mikie. Bango bana mikie. C'est qui mona mukie ngo e baby. Moi, à 25 ans, 22 ans, na kati na bango nyonso ndi ba so la boyaza. Moi, 25 ans, aza, atteint. Ba de au-delà de 30 ans, ba mi kolo makasi. Au-delà de 30 ans, ba mi kolo. Moi, na muke na kati na bango wana azate. Ceux qui ba au-delà de 25 ans, ba de mi kolo. Ceux qui ba leki sous 30 ans, c'est ba sous bien mûr. Vous comprendre? Bien mûr. Bilongo bango pe sous ba robota, bango pra pas si là. Aboniko, tout la vérité. Si on a logi na lengi na bimi na comparer na sali comparaison mo na tuni nde bino bolo bake bino bango bala mikia batu bo comparer bana oh tango yo sala moko na ma bon si la na papa na mama alinga ba camarade si la na ba bon mengo ba camarade ba jouer ba scène moko ba jouer kuna na biloko ebele ensemble arezaka na agité tala mambola te botika lokuta na kindoki bosala puis mona muke na kati na bango nyonso wana azate. Soki kutu mwana oyo ya nani ya Nigeria oyo comment les Regina Daniel azana ba page nyonso bazo lobela ye pa batu nyonso bato ba lobela ye bebise bino ba bébé o bino bo lobela bana mikie mwana mukie awa aza wapi côté ni to bato ba age moko na nga bazar na kati makambo mwana mukie par rapport à quoi o ba koni mama oui je veux bien siko boye bisanga
Pierre Belmar o bando sala enquête impossible ta ndo lobela ba assassin na banani wana bando mona te ke ya na 81 ans a lobela bata ba 12 ans bata ba 10 ans. Donc bino po lobela mutu faut la maman si ko pesa biso âge approprié ba to photo lobela na TV bokene nango ba cacheter ba petit saut ba signer ba lobi que désormais faut lobela ka ba to âge bo tel âge à tel âge et ça approprié pour les nani. Regina Daniel na melisa bango nyoso pema ba hotel mana ene logo te wana ba beta liso na yemo kili mobimba te ba to ba beta liso ne ba kroni papa ba génie chronigène trop chroni bébé. Si bazala ba mama na ba papa mikolote tolongo wana Justin Bieber ti akomi mutu nenga akomi wana banda ko lobele puis âge nini bébé Souza oya kana Kishasa po loba ke wana eza kuna bon bébé Souza na Kishasa ba lobela ke na âge nini bébé Chanda banda lobela partout na mokili mobima ba ndeni abako ba succès ko leka ba o nyonso to lobela donc calmez-vous un peu quand vous voulez dire des choses il faut vous rappeler tant que réfléchir ça que non. Bakolobela bango po bango nyonso nde baza bakati da ba makadam bayebi mibali basala da makambo na nyonso o nyonso ya mabe basala na mokida basala yango basilisa deja la musuku baleki na sila yango la musuku baleki na bakoni mama po bana lelo bana makambo avi musuku bazosala soki ba déficit yango ondima te bakenda osala porte à porte ondima te basala ki bedon mutu moko ta bébé na bato nyonso baolobela wana balobeli bango po basala ki mabe yango balobeli bango po babimisi en na bango likola mutu tantôt bawangani tantôt bandimi yango wala fallait ba koni mama na bolo bana balobela bango soki balingi balobela bango lisusu te ba kanga ba clôturer ba longwa na théâtre ba tika vie publique ba kobetera solution na bango tant que balobi ke ba kozala na vie publique et que ba sepeli pe na vie publique na bango ba tonga kasila tokoya tokobeta ka lisolo tokotika ka teti na suka. C'était ça. Troisième point je crois. Maman Davina lobi ke si la na problème na justice. Maman kaba kutu azotambo na Kishasa oyo asala makamba tika ye bakanga balemba. Problème ngo na justice ngo yo mona ki si le problème na nani ndenge nini. Parti wana pe na bosa na ikobeta ngo sila. Na bota kobeta ngo sete. Pensez-vous vraiment que si la na problème na justice ko sekisa kuta soki si binote azui ake kobetela ngo nde Davina. Lo vunwa olobi ke ko sekisa kutu binote o alinga ba blague te po aza femme de caractère siko avandisio na kiti po bando betela lisolo ya ndenge zana ngana na problème na justice na sa ndenge nini et tout ça mama wala lokuta makasi sincèrement amuta lokuta na tambola na mokili na mona makamu mais lokuta na yo na mona ona nte na mona yango na note. S'il n'a jamais eu de problème, même si elle avait des problèmes en justice, je ne sais pas ce qu'elle a bêta solo et makambo et le kanaka entre Ye na Ursule, je sais pas si elle parle de ça. Est-ce qu'il y avait un problème, à l'époque il y avait un problème pareil. Mais si la bourgeoisie a un problème de justice par rapport à quoi? Par rapport à des fois qui est loco, par rapport à soi qui moutoué, même pas. Donc c'est un peu ça. Mais au moins ils sont moutala linga atinda baninga ba yinayo ako créer na makambo ezala ate. Elle va créer des problèmes qui n'existent pas. Yango yande moi ça sali. Mais to limbisi. Pour rappeler bino ka certaines choses et puis to limbisi bino poto ya. Soki boye to ya. Wana peda bobo sanate soki bino boye to ya. Certaines personnes disent que oh bato za la distrait pour na monta za distrait pour na film azate. Abaku bino ça regarder na mot d'ordre. Ayebi que monta ko distrait biso za te. Peu importe ce que tu peux regarder parce que rolobate que monta la film toute la journée. Soki makambo za to ko régler yango très bien et proprement. Bongo ne fait to tambola. Parce que ceux qui tozotika makambo wana efandaka bongo ezobima on dirait que on est d'accord avec pendant bato faut tolobelaka bango so basali mabe fo babungi faut tozongelaka bango boloba te ke o distraction ekobungisa film te film na biso jamais tikala kozala na distraction et kozala distraction te parce que abaku nyonso na mot d'ordre moko ezaka soki film koti il faut que la film. C'est vrai que un film peut se répéter plusieurs fois na plusieurs comptes to yebi ndeni to sala makambo ngo faut ko ba like faut ko ba nini il faut ko partager les heures qui sont libres là na 24 heures au tali film pour film na biso aura plus ou moins 45 à 50 minutes les autres 23 heures wana to zana makambo susu yango to sala oyo ya ko yeba ko zonga sabatu na nzela o ba obunga
o ba bunga soki Abakouk moko alobi ke azongi na nzela te pourquoi parce que bandaki atalaki film alors atalaki émission non je suis pas d'accord. Tant que la film ezalaka toujours tant film ezana ce que côté tout le monde sera derrière le film pour faciliter à ce que film etalama et mata pour ba film na biso na biso bino que machine à YouTube est bloquée quand des machine eza rebloqué et ko fonga mapeta ti ba pokwa ndingwa ndé salamaka pas la biso échange te ezalaka bongo parce que Babakouk bazara toujours au poste et bato saka toujours maloba na biso ndenge nini etambola lanka tozalaka bongo biso Babakouk biso to bungaka vision na biso te tobungaka makambo to kanisaka to pe tolobaka te. Donc c'est un peu ça par rapport à ça bango tolobaki na bango to sisi koloba na bango to tiki bango to na besoin na bango te to tiki bango mais batika ndeko wanga na ba audio batika kokosa soki ndenge nini to kolobela bango en même temps to la film na tinga bona uta ko la film na sisi ko la film lobby na uto bandela ngo susi ko yango da ba partie to so beta siko lisolo pona ninga ko ngo 2-3 fois pour me permettre à avoir penza ba idée bien précise na makambu na koloba awa tout à l'heure par rapport à film na biso mingi film na biso mingi consommons notre film pour ça bon mais les tantines là nangina c'est le 19 épisodes mais na moni que des films et quotidien nous se concentrer na nous na makambu oyo mais na rozonga la bino c'est fait kimpe zinga na kozonga na bino ta après ba yambinga pela ba émission mi balé mi satu donc vous allez voir aussi vous allez suivre bon mona yango to tia yango mususu lelo mususu lobby ce n'est pas question de vouloir ce qui nini mais ce qui sujet bimi ba to bayaka ko poser biso ba question et tout ça là pour donner un peu savoir notre position par rapport ya nyonso ezoleka. Donc c'est ça donc on a sokoli binoté mais nakika likolo parce que na ba émission kokota boza déjà maintenant qui na réparer kaka point ya au problème na justice moko ezate pion eza mensonge eza ndenge mutu oyo alinga faire détester mutu ndenge nini a procédaka bon siko nazongi excusez-moi la film épisode démasqué là c'est un film oyo yana makambo ok malembe mais film oyo nazo sentir déjà que non catastrophe moko ekoya na sima niveau ba ko démasquer batu kolekana ndenge ba démasquer Davina na nani Davina apa na nani oyo donc batu baza démasquer koleka Davina na Palmiche na kati ya film koleka même ya Didi bakoleka même ya Didi bakoleka yo vana aba ko démasquer makasi bino ba démasquer bino muki naikala nsika pardon makambo esila na ndimi te esila te mpo sila ye moko aza mama mambo esila te mpo sila ye moko aza mama nanga yoka rim makambo esila te mpo ye moko sila aza naloba te papa Elko wa bien papa Elko aotala nani mutu aotala mwasi na ye mutu na ba programme à prière papa Elko to kepe pa itozonge pa papa na ngai ezalaka vous comprendre to lamba en même temps papa Elko mambo sala wana eske ezalaka biso to benga batu wana o basala mamba bon to benga ba spirit tonto donc ye amona rondie après nzambe nde mais na omona na kati wana on dit le komo bien te na kati nazo mona ye penza clair te papa Elko alobi la femme tsunami papa Elko et puis à l'aise tant aloba na mwasi naza posé aza calme a mama mwasi na tunie papa donc yo penza kelaki banda lobi d'abord na babimi na ndako atiki ndako polela bi Saint Esprit ebisi akanga ndako tene mais papa Elko ata fo lia fo banzambe pa ebisa yo elebi na mata Teresia c'est que yo petit obotaki Alicia otunaki Saint Esprit abi Saint Esprit ebisa ke Saint Esprit sera ebisi ete asala ate yango akangi ndako tatiki yango polele ma kutana mobali ya boyoka obaye mariage obaye libala na mutema moko oyoka pela libala ekomeli yo ngai papa Elko azobeta yango propre et puis atiki mwasi asiliki atiki epena loka mosantu spirit tuntumba na misato
avandi penda otala ye atali eloko ebomi ngai bisi maman osilisi mpona lelo mama na ngai oyebi kanda ya boye eswaka koleka nyonso eswakaka ata par rapport à moto ayeba bani na bino koswana malamu kutu boswana ke ayeli yo lobi na 12 heures alobi fallait pas kanganda donc soki Thérèse ape bazongaki na ndako te mbele ndako wana etikali kaka bongo Saint-Esprit alobi bakanga te non papa non tu m'as choqué quoi félicitations tu le fais tellement bien abi Saint-Esprit alobi bakanga ndako te toleki wana te azwi mwasi na ya tuni mais ndenge nini ozwi okei olobi ata te ke non ndenge eza boye chérie nakendaki boye affection pas mwasi eza te mais je vous dis il y a des couples qui vivent ça hein? Affection pas mwasi eza te yo okei kaka oke nanu Saint-Esprit tindi yo kende prière ake atanga Bible na kimia akei na une église akangi porte te Saint-Esprit alobi te akomi kuna afandi ti alali azongi lobi na 12 heures ma pas Saint-Esprit modèle nini oyo et ya oseme désordre na kati ya couple no Saint-Esprit oseme mama na désordre boye na kati ya couple na papa elko Thérèse asuki motema Thérèse ayebisi mwana alobi mama koloba te mokolo okoma na age na nga okomi na makambo nga na omona Alicia nde koyeba mwana nga Alicia tika koloba te Alicia alobi mama nga na osomba lipa tokomela biso mibale botala degré. Et je vous dis qu'il y a de ces couples comme ça qui vivent ça réellement dans leur vraie vie. La vraie vie na bango bazo vivre makambo wana bo mona wana. Bozo imaginer que mutu pona lobika koma osambela koma osama mama bongo mena omona neti papa elko oyo te eloko mo ebima na sima wana ndenge ya démasquer eloko mo ebima na sima kola bali mabanda bazolala wana na omona ngo clair te tosili wana te tokei papa elko félicitations na sepeli pe mams ndenge asali publicité ya tap scène esali nga esengo mingi esali nga pe bien na moni pela nga lobeli pela tap scène na ngona soin nyonso esali kitoko mingi donc ayeko ya baleki wana yango nde nini papa pasteur nazo seno que y a de ces couples qui vivent réellement ce problème là nga na kobala na ka papa pasteur na kobala papa pasteur comme papa pasteur o mona pena basuka na ba film ya dernier niveau nde eloko oyo elekela ngai er moko bayebisaka bino er moko boye un homme peut être un bon pasteur mais un mauvais mari ça existe yango makambo tomona nani azo vivre yango makambo mama Thérèse azo vivre na kati ya libala obali serviteur de demoni leki nene nga tuna yabi nga ona kanta nde obali serviteur de Dieu opesa biso posa libala ko sona er nyonso boye obali serviteur de Dieu yo kanta ko kopema okuta na makambo ya dene kal libala nyonso na bitumba nango peu importe de libala peu importe libala nyonso na komba nango peu importe na lo bien peu importe libala nyonso za na komba nango moto mususu okanisi ke obali pasteur me kuta ina ba komba mususu yo moko mayela bo moto esili yo ndenge moko na nani ndenge moko na Thérèse mais nzamba pesa makasi na ba couple nyonso oyo ya solo ba traverser ba problème ba genre wana nzamba sunga bango apesa bango makasi pala kisa bango nzela na mawana ye mais ngai nakomi parce que convaincu que elle ko ayebi eloko osala au démasquer mwana sa commentaire mingi eza te po film il faut to consommer yango na sa commentaire mingi te la suika wana pona papa elko courage ato moko ba okanga yo ngana ya opesoka papier mouchoir toleka na ye pa mams nzambe nanga couple oyo mari na mams nzambe ayebisi mobali na lebi olata bilamba obimi lokwa Jans pile alobi pile na nga moko obimi lokwa pile bien pile na nga moko atode bominga mabe Oma alati trop pantalon et puis ma blog abonné ta masuse alati ba cure ba cure alati ba cure na kati kuna abi eza ye moko ba pesa conseil ta boyine kanda eleki mams na bengo combien de fois mams na bengo combien de fois moi ça la boyete mama libala babate la rango libala eza la boyete
mobali soki avandeli aza yuma na yo te okolela omari otanga lotambwisa o mutu mama kosala boye te okolela omari na monoko ya mboka papa omari avandi azotala yo okomisi kizengi na yo mams oyo tolobaki te nazoloba na yo mams zonga mutu mwasi azalaka mpe brutal boye te obi baoviole yo yo bakoviole yo bakoviole yo pena mams tika boye ko yo bakoviole yo mams alobi bamba viole akofunda oma akobenga akobelela nafongola fenêtre mams basalaka bongo te mobali bakumbelaka ndenge wana te ntango akokende mama okolela na ma ya miso okolela yango frigidité ya yo yango wana contre mobali na yo moko babwakeli yo yango ya kobwakela oniataki yango basalisaki motu na nzela yo niati yango etikali yo elati yo nzoto ekomi mobali na moko ozobunda na ye ondire likambo mosusu basi balingaka mbilebele kuta yemba basi balinga babizu pesa na esika ya bonjour yo mobali aza na tendresse ebele bongo yo olingi te ata moke ebela tandula mobali azoyela yo wana mpenza tonton oyo batu te très tendre azoya na bolingo mams alingi bolingo te aboyi na motema moko alingi ata osentir tonton o te soko omeki nazobelela nazoganga okoyeba olingi nafongola fenêtre nabelela mama basi ebele mpe bakoma daya frigide boye bakufa daya kala atikala na ye kaka nini ya pamba dese ya pamba basi ebele bakoma bongo boyebaki bonyokolaka mibali na bino ka ndenge ozotalaka filme wana yeba konyokolaka mpe mobali na olingi batuta o te basimba o te kosimbanga te kotuta ngai te tala ndenge mamsa osala tumba bazobunda na mobali boya ndako moko boobunda bongo so ba ebele bando boya mpe kobo boye na ndenge ya en dehors du mariage bien mobali oyo abali yo okomisi na point wana akomi kokeluka bato baya kointervenir na makambo etali ya intimité mais si ndako na bino bimi libanda mams kanga miso nabondela mpo na yo nalongolo molimo ya frigidité ya kindoki wana molimo ya korepousse mobali na yo ntina degré wana eyalaka te et il y a plusieurs hommes qui vivent aussi ça c'est une autre forme de violence aussi okoyoka nakofinga yo opusa bebe nanga nini ese na bimi na ndako te séparation ezaka te moto akangi biloko ya bimi libanda séparation mosusu ezali na kati ya ndako na bino ya libala mais séparation da ekoti déjà da bosa séparation de corps libala si ekufi eloko eza susu te ya kozwa place wana okozwa nini mobali alingi atuta yo te asimba yo te ainsi de suite mais mams nazomona ye moko ozobimisa mobali no libanda niveau kolela jeu d'acteur wana nde nakoki yango te tonton ona mams pardon bobeti likolo makasi bobeti likolo bokorige ebimi pena lokola couple pena ya solo makambo oyo elekanaka pena na couple ya solo mais tonton Omar quand il en aura marre c'est Mams qui va pleurer elle va bien pleurer ayeba comprendre en te nzambe asunga couple nous na ba même problème parce que comme na point moko boye moi si pèse mususu pe ko za tricher kaka te a tricher na été ma comme frigide il faut ce ko yeba kene na minute na comme frigide or que il faut pe boyeba que ba couple mususu ko tombara na makambo parce que à un certain moment mobali moko blessé ka moi si moko boye na ko blessé qui moi ça comme frigide et comme c'est bon point abomba mabe na yo est-ce que comme améliore tellement trop que a comme na ko vivre normalement na yo po ani na lingi ko carbonate po na soni po ba ko finga ye na batu po ba ko sekaye alors avandika na ndako medaya molimo ebima po ani ozokisa ye trop basi musuba comme a frigide pourquoi parce que mobali tant moi ça qui bien ye azalaki penza ko pesa ye ko commissaire à la hauteur te ale moi ça comme frigide mususu pesa retombara na boza bino bino so bien mais et ko tomber siko que tellement que vous avez na ba surprise te vous faites pas des sorties vous avez la même chose routine eleki finalement vous tombez na frigidité parce que qu'on va ensemble na mutu pendant plusieurs années et ko il s'appelle frigidité et ko aussi s'appelle amour pe ko kita alors il faut ko yeba ko episaka bolingo de temps en temps pour que yeba ko na ba problème oté mususu pe eza parce que moi si akoma na ko beta libanda akoma na ko mi sepelisa de l'autre côté yango wana alinga su mobali na simba ete mais tellement ça la yango propre soin bien ba tout moyen ba yeba ezate mobali pe moyen comprendre ezate po ayebi daki mobali yaka na 12h abeti da makamune na tongo na 12h on va ne poser on dit matenga moi da couple mo bongo mobali mukola simbaka ou Facebook ya moi si na ko découvrir que moi c'est ça la mibali 10 na Facebook 10 je vous dis
azalaka so mobali abimi abika mobali yaka 18h ye avant wana abe ebisika bana komi ana kwa bana pe babika mama. Donc faut comprendre que la vie elle est compliquée. Ba vie à mabala otolelaka libala nzambe pesa nga libala mama soki ba pesi yo koko bomba libala eza na ba réalité nango na makamu nango côté moi si comme commentaire mobali ba réalité libala ezali oh so ba déficition mususu po kokate yo mo peno tali bobi katuka mbadi na lingi na ngate moko komo yo kaposo tika yango yo ko ba yemba nzebo ke no basi bazana mabala ba luka ba bima bana banda ba luka ba kota po o azo luka kota yebi na yena no réalité te ya nini ndele kana akuna. Il faut vivre yango pour comprendre yango so vivre yango te o comprendre te et comme ra moko pena o baye conjoint na conjoint ba bayane okomo yoka batakala kitoko okomo kanisa oyo muntu nyoso so bato balobi ke ekomaka te usomonsi asali bongo aza ndumbu okosi ekomaka yaya ekomaka sérieusement pene ekomi ye moko mpo ndima te ozokamwa yango motema na ngai ekomi boye ndeni ozo ressentir lisusu bolingo wana te yango moni batravaillaka bolingo na balobaka bolingo c'est un pont qui se construit de deux côtés. Il faut de temps en temps bon nourrissaka bolingo na bino bokoma lokola yana leki te lokola bacamarade te nde moto akende na ba frigidité boya pe ndenge ozala na kati ya ndaka libala omoni ke frigidité ye ozwi ou bien bomesana ekoti makasi ozwi olobi nakemekaka nanukaka mwa libanda kaka mwa wani kokaka na kozonga yaya libela kobebisa libala na yo nyonso yango na ekoti parce que Bible lobi le lit conjugal ne soit nani comment on dit ngape makambo kimi na makambo ebele mba moko comment on dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Donc évitez ya kokenda ta komeka ta ya pamba ata mokolo moko komeka boya yango fanda na libala peu importe les problèmes peu importe ce qui peut arriver senga nzambe komaka pe ba mikomususu mobali nga na sentir ye disute na konkaye disute ataka na relation ka normal okomo mwana nti batio lito isiko omo na nguna nti bobandela kotia lito yaya oko regretter soko meki kaka nde place pena porte a munene pene ya kufungwama yo moko regretter yango nazo singa mams azonga muto azonga mbisi tanga ko perdre Omar ye mutandolela po ye mutandoke landaka ye papa Omar ondoke landaka po mobali tanga vandi aleli bongo na suka kotika tanga kotika wana mama na ngai boko pesa ye conseil nyonso boyoka na mokila wameno pesa ka na bandaka koyebisa yo ta bando rappeler yo okoma ko vivre na monde si je savais wana eza monde mabe bakota ati so na yeba yembe na salaki na ngaboye te mobali na ngazalaki na ye awa mams zonga mutu. Donc tozo ke malembe tozo c'est la deuxième partie ya démasquer lelo tokoloba mams merci pour na ba leçon de vie ozo pesa biso oyebi ke ndenge ezanga ne pesinga makanisi ya koloba makambo belé sur le mariage bamiso bakoloba yo muto bala te déjà pe na vanda na mutu. J'ai compris beaucoup de choses, j'étais tellement trop jeune, moins de 20 ans au fandi na mutu ba erreur nyonso sala yo ko comprendre ngo ozo comprendre ntango ozo kola moko détestaki na mariage kutu or que toi aussi tu avais tes erreurs oyo ko comprendre ngo sima leçon de vie on a vu na kata démasquer était abati ebele yango na mobi to ko lobela pena ba femme tant dans mon ndenge mam ça se comporter na o mari et pesinga makanisi makambo ebele na lobela makambo ebele makasi menzamba na biso to keka molo to kokoma na koloba pena mingi te to consommer na nos films. Après avoir consommé les films on aura le temps de parler longuement et largement to kolobela film bien l'épisode de matali susu ndambo to zalawana ba femme mariée bazo se comporter le quoi mams bote ya manakati ya film oyo mibali yo bamoni basi na bango bizengi oyo spirit tuntu na benga bango ba spirit tuntu ba o balingaka ba mona rondire après nkolo Yesu yende nde basimbisaka Yesu tani ya papa bango wana nde baza ba papa elko bazo boma mabala na bango na ba propre main na bango. Alors tolinga film oyo eleka na ka pamba te me film oyo etika biso
na ba leçon tango zo talango na œil spirituel. Tala yango ya solo ka mwana nzamba solo. Na yesu kozongela bato ba oloba ke oh bino bozo kumisa sila bokomisi nzambe. Non. Non 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 non. Non 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 et puis Abakouk ba miso comme oloba et comme secte. Abakouk eza ki secte te. Nzambe ne mutala na liboso ba Abakouk nyonso. Et puis en dehors de ça on prend le temps de prier. Yango bo mona ba film kitoko bozo ko mama. Tant ba film mona ezoko mama. Ezo permettre biso tokolisa kibo nzambe kibo moto na biso tokolisa fuwa na biso kibo moto na biso yeba kokundama fuwa na biso nde yeba kozwa esika nzamba asunga biso nyonso toyeba kolanda film oyo pena bokebi makasi parce que je sens qu'il y aura des choses qui vont sortir de ce film, des choses, je vous dis, des choses vont sortir de ce film. Ba leçon de vie à somme ya grave ya malonga nde ko bimana kati ya film oyo. Alors zwa tango na yo ya kotala ngo na œil spirituel. Je continue à insister, suis ce film na œil spirituel pour se kotala ngo na œil spirituel te yaya ekoleka oka koseki si okay. C'est tout basi ya mabala o ba koma déjà kosimba te na yebisa bino tendresse ti yeso koya dibinga tendresse to ça la combo na to futa droit d'auteur tendresse ya moi ça libala za rati mukolo yeso koya okoki loba koloba te ke o na sali pe trop biso to koli mama ba kola raté na makambo wana ekendaka bongo komeka kokola te oloba onga na koli na osasu te obala za lokwa bébé moi si na pas ya yo memela ye ndenge sengeli kosala ba blague na te biso da to koli ngai soki ndenge nini okoma lokwa mams ndenge azo abunda karaté na mobali yo ya ye moko mibali ebele ba souffrir de makambo wana ba mariage ebele lelo eza détruite likola ba biloko wana. Mams merci na kosimba penza basi ya mabala na kosimba penza ya solo comportement ya basi ebele ya mabala eza bongo ba misu tango batali film wana ba se retrouver ndenge ni ba betsa ba papa ba kiai mobala komi lokwa mutali boma ya koma lokwa kizengi te sana pimeli ya koma lokwa azoba mama yo zo kumisa soko pimeli ozo yeba nini ozo force ozo créer fossé ozo créer za yo moko ko dindisa yo moko komeka kosala ka mambo wana te. Je vous dis basi ebele ba koma basi ba kiai surtout basi ba poto basi ki chassa na poto ka te atana ki chassa na basi ebele ba koma bongo mobala blessa ina eloko moko basenga na pardon mais yo frigidité kota lingi lisusu ko sentir te. Moi si asalaka mabe moko asenga mobali pardon mobali azweli yango raison akoma kututa ngai te tovanda ka bongo oyo tobokolo bana ni tango bino bokutana ka bana bazalaka wapi bazalaka kote ni tango bokutana ka bana bazalaka wapi bazalaka kote ni alors bango mbaya kokuta bino opesa bango chance wana ya kokola ya kopesa bango yeba ke formule ya bolingo bolakisa bana bino yango bana na bino bakenda ngo lokola idée na mutu pona koyeba kosala pe ba foyer na bango soki bino bopesi bango yango te ya malonga te bango pe ba esili pona bango jamais ba koyeba kozalaka un exemple ya couple ya malonga bino nde ba parents moto bozalaka bo servira de repère pona mariage ya bana na bino nde ba parents bo servira de repère pona nyonso bana basalaka. À vous maintenant de voir ce que vous voulez donner à vos enfants. Est-ce que bolingi bana bino bazala sans repère? Est-ce que bolingi bana bino bazala bana moko blessé de leur intérieur pona komona rabino boka ntaki ba bolo bateke yo ba mona ka te ba monaka les enfants voient ba betaka ba kara on dit ba mona te baso mona bazo tala bino pena misu pian mukola ko yebisa olika mundo ko comprendre que petit amona ka tard bososola bayaya ba mama bososola film o kotala ngo lokola nini te lokola dessin animé te tala ngo pena lokola film ezo te ya nde couple na tala yango pena lokola film ezo te ya couple na poso kotala ngo lokola film ete ya couple na te biso tozwi leçon to leki nzela yo sa nini otikali nzamba sunga abatela mabota na biso apambolela biso mams parce que pour toucher tout oyo le couple, j'ai encore beaucoup à dire.
na osenti ke na film ona koloba lisusu yebele pe ba couple beye côté ya nsima ya film oyo. Merci beaucoup, merci à tous les acteurs, merci à toute l'équipe de SB mpona mosala kitoko bosalaka chaque jour. Nzamba apambola bino, nzamba abatelela biso mams malgré les vents et marées, malgré nyonso ezoleka tout autour. Une chose est vraie, jamais baatenya ye. Nzambe nde mokonzi, kolo nde mobikisi na biso nyonso. On se revoit très prochainement na épisode mosusu. tokotela bino bafilme baémission kala mingi te. D'ici 18h film mpe ezokota, en attendant bokende koconsommer film, en attendant bozela mpe deuxième épisode ezoya, ainsi de suite. Tokotambolaka bongo, nzambe nde mokonzi na biso nyonso. Bopambolama, en attendant bosabone mpe bolaike bo aimer boyeba mpe ke semaine prochaine descente na biso ekozala. Nzambe apambola bino. Je vous aime tellement trop. Bye.